Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, bonjour et bienvenue Balandignon sur Bosolo Télévision, Tokutani Soulelo et Sengoza la mitema Koyebete li Bosso Bar TV Nabino. Bozui rendez-vous tous les jours du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir à 11h30, 12h pour suivre Bosolo Télévision. Il y a eu un petit souci technique, mon collègue lobby na niveau et à Canal+. Bande Koyebele Boza à l'intérieur et à Mboka, Bobenga Kingaï pour se plaindre. Ne nous entenez pas rigueur technique et Zana Makamorango. Mais nous saison na molongo nzambe azwa lokumu pe apambola bato bache maele na bango pour que nous saison na molongo. Alors nous sommes en direct, tous allez lelo. Vendredi, on va boucler la semaine. L'actualité politique, je vais prendre les informations du jour. Actualité évoluée pendant ma capacité, mais on aura une grande émission autour de la justice. Li solo moko na robete la bino lelo. Beaucoup ka passi. Beaucoup l'élanamité manabino. Bokomi tuna est-ce que mboka o eza gouverner to ezalaki gouverner motuna muta komi poser ba question et puis bokoma na niveau à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire bokoyo ka pasi makamba koloba leo na tongwa bokoyo ka pasi makomi balé moto liboso azoleka pendant 15-20 minutes makamba koloba ko sala pasi mais oyo ya mi balé lisusu et kozala pasi koleka. Je pense que congolais mo akolela na ndako ce qu'on a commis tuna soki justice ezaka na mboka oyo. Est-ce que ba pomba ba leki justice li solo koyoka na tongo nano yokate o ko na tongo nano yoka ngoti fongola matoyi na yo na insista ka boyete benga ndekoloba sangwa lobi akoloba sangwa lobi ba koloba lelo na tongo eza makambo a débattre mais na elibino dossier moko tango koyoka ngwe ko salo pasi pe okondimate mais na kosenga na bato baza ba sensible bako ko se retenir. Je vais donner les informations du jour. Nord Kivu. Des autres combattants ADF neutralisés par la coalition FARDC IPDF à Beni. La MONUSCO s'exprime auprès du Premier ministre Sama Lukonde sa solidarité avec la RDC pour la situation de l'Est du pays. Enseignement supérieur universitaire, les professeurs de l'UPN décident d'aller en grève générale sèche et illimitée le 15 février. Sokoda, Nyoka Longo s'en va, Blaise Boula revient aux affaires. Nord Kivu, une journée de deuil décrétée pour ce vendredi en mémoire des civils tués par les ADF à Beni. Insécurité dans l'est du pays. Vital Kamer et Luakanyingini, consterné de voir la population du Nord Kivu qu'il a récemment visité être en débandade. Guerre à l'est du pays, Uhuru Kenyatta appelle le pays contributeur de la force de l'EAC à accélérer le déploiement de leurs troupes à l'est de la RDC. Mais les troupes, Uhuru Kenyatta, quand vous demandez à ce que les pays contributeurs accélèrent dans le processus d'envoyer l'ère militaire pour venir ici en République démocratique du Congo, les pays membres de l'EAC, ils ont quelle mission? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que la mission reste la seule et permanente. À un certain moment, quand vous avez envoyé le premier groupe des forces de l'EAC, vous nous avez dit ici, ils ont la mission défensive. Ils vont être aux côtés des FARDC pour nous aider à neutraliser l'M23. Mais ça fait combien de temps, combien de mois depuis que vous êtes là?
Uhuru Kenyatta, vous étiez ici à Kinshasa, vous êtes allé à Goma. On a cru que vous pouviez faire quelque chose. Mais quand vous êtes arrivé, au-delà de toutes ces visites que beaucoup de gens qualifient de tourisme, vous êtes passé partout. Il n'y a pas eu de retombées positives. Nous n'avons rien senti. Aujourd'hui, il y a une certaine méfiance et s'installer entre populations nabino. La population a croire sur son abinoté. Ce qui a justifié même le ras-le-bol de la population la semaine dernière. Cette semaine ici. Ras-le-bol là-bas. C'est à cause de tout ça. Les gens senga ba accélérer boya. Batola bazoya po ba koma ba feriste ou bien vous venez pour travailler. Vous venez parce que vous êtes invité pour mettre main na patte pour essayer d'arrêter cette hémorragie. Le pays a besoin de la paix. On n'a pas besoin de voir seulement des militaires. On n'a pas besoin de voir ma force à EAC, bazoya côtière à basé, mais bien faire n'importe quoi. Nous voulons EAC au bazoya en respectant la mission où l'État Pessibango. Le chef de l'État vous a rappelé cette mission. Le gouvernement congolais, par le trichement de son porte-parole, va rappeler Bino. Pourquoi ça, le but pour lequel vous avez été invité. Arrêtez ce théâtre et de venir commencer à aller à Goma. Vous allez manger ce que vous voulez. Vous devez être au front. Pas favoriser les M23, le chef de l'État l'a dit. Vous allez venir, je suis d'accord. Mais pour quelle finalité? C'est pour quelle fin quand vous venez ici? Et ça pour quand photo à souvenir, j'étais à Goma. Et ça pour na osala mbongo ya or, ou na osala mbongo ya pomme de terre na bangombe et que ndaranzela ya kizeni. Ou vous venez pour autre chose? Guerre du M23, déplacement massif des habitants de Sac et vers Goma. Alors, tant que habitants bazoya retourner à la Goma, Goma est kokoma saturé, na déplacement na rebelle à koki kokota et saturation on est ko sala que biloko mata ebele et ko crée exode rural même vers ma province mususu à côté. Ce n'est pas intéressant. Force régionale, M23 un petit groupe de gens. Bozo kota na kata réunion Kagame azobi be maka innocent. Mais vous si Kagame prétend être innocent dans cette histoire et que mutatindi M23 bazaba rebelle. Oh bozo kwa ko identifier mais bon frapper bango pourquoi bozo kene na ba dialogue na M23? Bolobi que c'est Kagame qui est l'agresseur avec le Rwanda. Bango ba wanga di balobi que za bangote. Lokola bango ba wanga ni za bangote. Mais boyebi M23 zali. Pourquoi vous ne le frappez pas? Pourquoi vous ne le frappez pas? Pourquoi bozo kene na dialogue? Pourquoi bozo la bango bolongwa? Bopesi ultimatum pe bazo yokate. Pourquoi vous n'arrivez pas à frapper? Vous ne frappez pas pourquoi? Pourquoi ne pas lokola la population azo se déplacer? Bozo tika la zone à combat. Bobi misabilo konyo so bozo nango? Ou carrément il faut faire appel na ba mercenaires. Ba ya poto bunda na kati ya likambo. EAC, c'est quoi? Explication est tondimi. Mais pour quelle finalité? Aujourd'hui, Monisco a Samboazal sur la valeur Namboga na bisote. Monisco, cette fameuse Monisco, est-ce que tu as dit mango lissus? Population ndimi ango tachaki elikata mususu na EAC batwa koya. Mais Uhuru Kenyatta, votre arrivée n'a rien apporté avec biloko na bino ba EAC. Le pays a besoin de la paix. Population a souffrir. Il faut comprendre pas si ya mutu atiki ndaku na ye. Nanda kuneaza na mingi ta ebi mungu wa place ezalaka. Ebi place luto ezalaka. Ebi place achake lambana e Congo na ezalaka wapi. Machette na yako sala bilanga. Mais atiki biloko nyonso wana il va se chercher place wa koiko kende otia mutu. Ayebi te soka kolala to akolamuka. Azo tambola. Tangu su mama akimi mwana kimi koto baza ko panzana. Mais EAC azali. EAC azo sala musala ni. Kolataka bateni ya sika kokitaka na avion, kokotaka na banzela tout ça, komona naka population a komi fatigué na présence na bino. Akanisa ki boye ko salisa ye. Mais a komi na ba impression c'est comme si vous faites les jeux de l'ennemi. Voilà population yango ba sala ki ral bon na bango. Alors pour rétablir confiance, oh bozala ki nango tout au début, commencez à agir, arrêtez de nous expliquer. Situation sécuritaire tendue ce jeudi dans l'est du pays. Mouyara rassure. Au stade actuel, nos FRDC contrôlent Goma et environ. RDC en tournée américaine, les députés Eliezer Ntambwe prêchent des rwandaisations, destitution comme solution à l'est du pays. Nord Kivu, avant dernière information, Béni, 11 personnes tuées par des rebelles ADF à Kongwe-Pwendi. L'ONU exprime sa solidarité avec la RDC sur la... Toujours la solidarité. Est-ce qu'on a besoin de ça? Votre discours là, est-ce que nous avons besoin de ça? Talandenge bozo sunga Ukraine. Bozo tchana moyen. Bo pesi ba militaire. Bo pesi munitions. Pour Ukraine abundana Russie.
mais Rwanda a agressé biso. Si réellement l'ONU est sincère vis-à-vis de biso, ce qui est Afrique bazali sincère vis-à-vis de biso. Pourquoi vous avez sa appui militaire? Pourquoi vous avez sa arme? Pourquoi vous avez aider biso te poto bomambala moko rébellion ici là pour du monde? 120 groupes armés tikalika lisolo. Tozolo baka mikolonioso. Qui va nous aider? Parce que même ONU a tikalika na solidarité à Monoko. Assistance exacte. Tozolo la Macron. L'arrivée de Macron va apporter quoi? Macron arrive les 4. Ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais néanmoins, nous devons rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et la paix ne se donne pas, elle se gagne. Vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Nous devons avoir un nombre. Nazolo bango mikolonioso bilenge bakota na kati ya mapinga. Bopesa bango mbongo ebele bolongo na mbongo na bato ya Sénat, bolongo na mbongo na ba député, bolongo na mbongo na ba directeur ya ba entreprise bazwa mbongo ebele pour rien. Mbongo wana bo konsaka ngo na armée bo bakisa lifuta ya basoda. Et même bilenge ebele bakota bo bongisa ba centre de formation ya basoda. To bongisa armée munene, to lobake dans 5 ans toko silana na Rwanda na ba groupe armé pe kozonga toko tongamir. C'est un projet, nous pouvons commencer cela aujourd'hui. C'est possible. Allez, nous sommes en direct. On va prendre première partie. Nous avons notre ami champion, le champion Martin Bakole. Il est notre invité ce matin pendant quelques minutes. Champion Bakole Moutama Kofi. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Papa San. Mikole Bele, tout mon amitié. Ouais, et c'est toujours Yakomona et puis nous avons pour la deuxième fois on a chaîne chez eux. Batebele, Bamoni Kokoti na distraction. Depuis au Betaka Tony Yoka, Oyala Kisasa, Ozonga ki mwa muke, mais Ozongi lisusu. Okobino kobina bina. Okomo kende ba concert, sogomi na concert, Ozobina kamingi, kangaka liputa. Okomi na yo mobini danser, olongwe boxer. Okomi komona yo na banzela pamba pamba. Okomi na mitelengano. Alors qu'il fallait se concentrer parce que Nengo gagné qui Tony Yoka. Ma combat monsieur Zali na venir il fallait se concentrer. Mais oyo komi ko sala nzela kinaka na ba église to mona ki yo. OK ipe na concert je pense ya kadi yo. Ouais. Penda ipe ko bina kuna moni ke naza informé. Et puis bazo mono partout. Qu'est-ce qui s'est passé ko bina o nyonso au tiki box? Non, na tiki box te. Premièrement na linda compatir na bande nyonso to bazana est na makamozole na est mboka na biso. Toza na pasi na motema biso nyonso to tanke ba congolais. Et le golobi la vidéo où circule qui sur internet. Ils ont quitté qu'il concert, ils ont qui jour où après qu'on décorer biso na médaille de mérite. Kadi onda c'est pendant que biso ils ont qui na Willery qui abete la biso ngana ndeko na junior. No monese ngwana batu babi na binaga ne ba beleli famille te bina na iba kite ke bazo filmer au moni ke to comme bato elo ke ozo sala bazo filmer no moni ba filmer la ki ngai jour te na regretter te poza ki e wuche pananga ya ce qui est qui surprise na iba kite de pona iba ki na moni bato na la téléphone na yo filmer te ma ke za pe mukula esengo ta ka ba décorer au médaille de mérite après ba kama bon to mona ngo après le président Mobutu pe comme on les le sous ngana de konanga biso mi balé to toujours médaille de mérite de ça qui na bina bongo mais pour na combat na bato bazo s'inquiéter ba mitungisa ba msusu bazo kumela ngai eza après Tony Yoka na mataki niveau komata niveau eza le sous Martin oya kalate ya kena bunda 3-4 mois non na combien à niveau kena za deuxième mondial na komo zela mutuni na bi challenger na kende ko bunda na epona na bunda na champion ya moni tanyon tout moi wana eza ki bazana kati équipe na ngana kati ya ko négocier na minute sautant na ranking WBA muto azaki premier en deuxième ye balongoli c'est que na zela ponga comme premier na comme challenger officiel ce que pour comme challenger officiel il faut bunda combat ya éliminatoire des combats na zalango des raisons on a plateau na lelo eza le 4 mars aux la combat oui combat munene ya risque ya carrière na. Mais normalement to yebi na ndenge yo centré naka pendant période lokola na combat ya Tony Yoka ozwa ki vraiment préparation à peu près 6 à 8 mois. 8 mois oui. Na temps oyo yo zawa ça fait 2 mois. 2 mois et demi. Ça fait 2 mois et demi aux à Kinshasa. Oui. Alors que
toyebaki na ba préparation quoi qu'on beza les 4 nazomona que Olexitan est belé ko pola ekomi au monde na combat parce que moral na yo au s'entraîner pensate c'est vrai que on s'entraîner en menamo amateurisme par rapport à ba condition alors que tant on s'entraîner à Libande pas non à Londres ton à ba place mosusu au sentir que na ba condition ezali qu'est-ce qui se passe pourquoi aux autres kala wati lelo alors qu'il fallait zonga yo mo zolo ba kombeza les 4 movana ki ça pour la nini. Merci beaucoup Papa Sango. Et ça n'a pas na motema. Pour nous avoir mobali comme on a héros tanisima misu makamona zomona. Ce que tali avant combat toni yokananga combat ya toni yokananga na combat ka message moko ke ata soutien ba konzezate to kene pour na défendre mboka. Après na gé combat eleki batu batali basepeli omoni moko mona kinde tout le monde ayamba kinga ko bana président. Président yemoko alobi ke à partir de lelo il fallait le gouvernement nous soutenir quand la préparation pour combat tenu au a souffrir makasi batu ba mona ka oyo tant aux na combat mais ba mona te que ba préparation ma mignon tourner na mona capacité président le baba nous soutenir na kosi dossier pour na yeba ki na zo 6 à 7 mois il y a préparation pour na ki combat na za na munen les combat éliminatoire na kosi dossier kala monika jour te président ya mbakanga depuis na yaka pe na sala lika bosolo na kosa dossier na ministère des sports dossier ne la papa sango na ebiso au cause de l'été pour ministère des sports signer ba signer en teza kikawana na kei na tiki moni na tiki famille bazakuna na zongina na moni trophée mon amboka ba bengi singa ke na ya ba kopesa nga trophée na bino ndenge dossier na tika ki ba lobi ke ba ko benganga eza na bato bazolandela le dossier ke ba soutenir quand préparation na kei ba ko benganga na zela appel nazo benga moto azo yamba te na bien que na profiter na trophée awa na kenenga mo na la makambo sur place naza na 2 mois siko depuis naza na hôtel à Batu nazo landela dossier beti 1 mois na bureau ya ministre des sports aye ko signer on les 30 na minute nazo le banayo dossier za na budget mais na tika na 24 jours ya combat naza sous pression na nga moko na beti 2 mois awa yo moko yebina famille na batutu kin moyen se préparer vraiment là à concentrer zate naza na tikana 24 jours à combat naza la katia Congo budget et na ni dossier na ngeza ka niveau budget comme na finance de façon que ba libérer ngana kende préparation les a raison yango na leki na mission na ministre des sports a signé déjà Arucho signé les 30 a signé qui met dossier za qui ba papier mosusu za qui signé te budget zongisi et zunga moi une semaine mais dossier ce qu'on a complet ce qu'on a budget ce que l'on éthique aller l'on a budget qui est finance pour finance à misambo les raisons dans lesquelles l'émission les a qui na meka ko rappeler ba konzeza qui est urgent dans la 24 jours éthique ali dans la combat au que ceux qui n'a raté on a zozonga 6-0 c'est que naza na combat éliminatoire ya WBA titre mondial mais naza na Congo on a s'entraîner vraiment la condition ambiante na éviter ce qui va congolais bazolanda ministre à budget Martin Bakole Azam mutakolo baboyete je sais pas ce que Félix a retrouvé qui ba image ya Martin Bakole étant à Bundaki récemment contre Tony Oka je ne sais pas si tu as eu le temps de voir ça je sais pas mais néanmoins faut voir que Martin Bakole image wana yende abetaki Tony Oka abeti lokola mwana muke abeti lokola muninga te abeti lokola mwana muke tala ndenge abeti Tony Oka wana congolais azobeta français eza lokola guerre to gagner France guerre wana bozomona to gagner France Congo a gagné France na makofi ndenge tuzoka balukela biso boxeur moko rwandais atana na komi na titre ya championnat ya monde te mais ba rwandais babimsaka ataka ga ememe kwa kokoma pe boxeur abundana a Martin Bakole to kangeli Bakole na Kagame na kati ya ndako bazwa ta baza baninga mibali bako melati bazwa ta tota la suite goza soke zaka yango balobi ote po ba rebelle balongwa M23 bon to ko mata Wilingoma porte parole ya M23 boche place wana obie bozui Kagame moko boche obie bazui boxer na bango amonike mutamakasi ya Kagame oya Rwanda bache me toche bango na ndako moko bache bati bazomela na bango moto aganga te to kotana na oganga la suka
tout le monde a la Bible, David, Goliath. Ah ouais. Ils ont dit Moutamakasi, na Moutamakasi. Moutamakasi à côté là-bas. Ouais, on gagné guerre ici. Guerre ici, na David de Salamaki. Le roi Rwanda, toujours il y a un peu de Bitumba, Kolobaka, toujours en français diplomatie. To Tchekaka, Kagame Aluki, boxeur na Makasi, ou amoni par exemple champion na Bango. Bachena yo totalani na ba va gagner guerre ici. Je pense que aussi ça peut makam. Si on Moutabo Azali freiné 24 jours à Rosala combat le 4 mars. Le 4 mars, à la combat. Combien à Paris? T'es en Angleterre. En Angleterre, à Londres. Oui, en Londres. À la combat le 4 mars. 24 jours à Zali à Kangami pour la Nini. Ba pesi décision, gouvernement désormais. Voilà chef de l'État Moutalobaki. Gouvernement, banda kozwa en charge préparation na état en sala ba combat. Ba oumissie na ministère à sport. Finalement ba signé. Si vous ba signé et qu'il y a un budget pour que la finance pour babimisa mbongo pour y akende makambo préparation atikali na 24 jours na date à lelo combat ils a les 4 a gagner ndengeni tolingi échec ou bien tolingi to continuer au garder ceinture la tête haute soki na balle na chane tozu elogote pour la mona na chane babimisi mbongo pour rien ba joueur ba ke ba sali théâtre na chane entraîneur na bango asali comédie à monene tozu résultat toki soni na chambre toki soni ya soni place tozo vraiment ba titre ezaka na biloko ba boxe na sport côté ya makofi judo place tozo vraiment biloko pourquoi ne pas kotia mbongo na minute toko gagner na sport balle tozongi sima na balle bato totikali peut-être ba titre individuel les aloko ba Chancel Mbemba kombo ezoka na makasi na Marseille pardon akutani même na ba Sergio akutani na Paris Saint-Germain ba gagner pe Paris Saint-Germain mais na makofi totikali kana bango c'est cette famille d'azolongo la biso soni mais on n'est pas en mesure ya kotia moyen pour na bato ba keno bunda siko yebsanga biso eloko nini ya sérieux biso Congo tozana si nous ne pouvons pas soutenir ba élite na biso to soutenir nani je sais pas qui bloque le dossier à ce jour nana zo bloquer dossier papa ça on a évité Congo les makambo belé mais lobby nazaki na papa Abraham Lwakabwanga abengaki son excellence monsieur le premier ministre Sama Lukonde alobaki non à cause j'étais coup d'œil sur dossier nazo zela toujours donc tout le balelo ceux qui obundi combat wana te responsabilité za la ministre à sport za la ministre à budget za la ministre à finance donc ceux qui poli combat wana ceux qui po bundi combat wana te Congo esengeli boyeba ceux qui bakola ke ko bunda te le 4 mars ceux qui accueilli ko gagner te ou ceux qui accueilli a comme traumatisé pour perdre des combats tokotia yango na bilan ya ministre à sport na ministre à budget donc boye baka bino batozo na ngana ndako bino boza ba sportif boye baka ke ba sportif nyo swazo na nga ba boxer na bato abetaka balle na ba judoka bino nyonso ba sport na ba discipline nyonso a sport boye baka soki bakola ko bunda te ministre à budget nda boye abunda ministre à finance nda boye abunda boka ngona mituna bino boye ba l'histoire retiendra qu'un Congolais champion du monde azalaka en difficulté quoi que ndeko bunda pour ministre à budget aboyaka pour ministre à finance aboyaka alobaka na fachi décision na yo talinga ite ministre à budget alobaki na fachi ko sala nga nini c'est ça tango bude makambo yo mokonzi ya mboka lobi bo exécuter yango telingi kolobake bokomisi mokonzi ya mboka muninga na bino bomona mokonzi ya mboka lokola bomesani pour le chef a donné une décision mais là pour exécuter comme français bino bozana ba dossier urgence te ba dossier nyonso ba détourner ka bobimisa ka mbongo en urgence mais ouais zo kende pona but moko noble pourquoi boko bimisa mbongo te un Congolais a kotombola bendele ya mboka ba dossier nyonso ya kimoyibi ya détournement et bimaka na processus ou procédure d'urgence ouais za pona ba valeur ya mboka bolingi procédure d'urgence te c'est grave chef de l'état zo ka yo funda bango non papa ça lobby à ça les biso mingi aza quand nous utolo ba kaza camarade ya motuta aza président de la république ça lobby déjà et tikala kaka devoir ya bateau il fallait pas remplir mais toujours là toujours au moni to sala musala moko passe toujours sala musala o toujours li to bunda na c'est que to yebi que to dans ba millions ya bateau ba congolais o to mi ma charge na ma peka qu'il fallait to défendre valeur ya mboka na biso les gens ont touché ba vie na biso en danger et puis touché le coup mboka pe en danger le junior azo bunda le 26 na bid
Arabie Saoudite, bazo défendre titre na contre américain, soit gagné et ça congolais nazo gagné. Ceux qui n'aient na gagné na commis première, surtout na catégorie na eza catégorie asuka. Une fois on a gagné la senga qui coûte combat wana il fallait qu'il ba organiser ngo dossier lali. Mais nazo comprendre que na minute mboka est toujours passé ba moment moko difficile avec président za occupé à trop priming mais batu baza pembe na yeto c'est un coup de fil. Une fois suivi eza na dossier na ngai et on a snaki bandaka. Na risque moko ko zo idete. Papa sango. Ya on a zo meka pe ko lancer appel nanga et pas batu nyonso bazo landa biso ba fan bato ya motema malamu so ba moni ke no gouvernement makambo zo tardé oya komona ke akoko longola champion kende akoko sala ngo e ko sala nga bien e ko za pe na compte ka toujours ya mboka pona moni ke gouvernement makambo zo lala na koko lela te na mwa mobile eza bitumba musala na ke na sala pona ko défendre mboka nanga mais na zo se retrouver ba pas sango bloqué na beti 2 mois na hôtel beta calcul $150 par jour c'est que vous comprenez déjà na za bloqué niveau hôtel non na bloqué na changera bien na ngati comme na souka chaque fois na changera toujours en espérant que bazo zel sanga que mbongo ko bimana kin c'est que na sous pression ya ki fana s'entraîner na s'entraîner comment na sous pression ya ki no combat le 24 karaté titre mondial c'est que na zanga ni na boite na tambola er moko na lila mais na katsa motema vraiment. Alors je pense que le message est passé batunya soyo kibiso. Soko yebi ministre a budget benga na téléphone Lobana mon cher pourquoi tu fais ça Lobana pourquoi tu fais ça mon frère est-ce que tu ne peux pas libérer ces dossiers Soko ministre a finance bengaï Lobana pourquoi vous faites ça mon frère est-ce que vous comprenez que vous êtes en train de travailler non pas pour faire avancer les choses apparemment vous combattez les chefs de l'État il faut les appeler au téléphone appelez-le ministre a finance dossier comme il n'en est pas été on peut comprendre mais budget balongo la batine dans la finance pour que Nicolas Kazada décante situation. Ceux qui titent comme lundi, va libérer à ça serait quelque chose de très bien. Ba détournement va bon binaka na ba mode de dirigeance bien que na souke ko makayombo so boyebi bozo yiba bo sala ke fort nyoso ngena urgence mais makambo eza pona bolamo ba bimsango toujours kana passe zo sala biso passe mais avec espoir que monsieur le président de la République a suivi ce message et que ba ordre ya pesa qui va exécuter en côté d'abord na ministère à sport et umela ki makasi mais finalement ministre à sport a sokoli maboko lokwa pilato atindi ngo na budget ce budget nde alingi alakisa biso kaza muto makasi aboyi na ekobimisa ekomika ba français nous allons étudier ce n'est pas encore arrivé dans la table à ministre ils ont la farde ils ont la traitement zaganine quand vous parlez du traitement faites allusion à quoi traitement c'est quoi traitement ya nini bozo tchakisi bozo zongisa mai na dossier et au ben traitement et puis que la finance ça va arriver quand il y a une procédure d'urgence il faudra libérer pour que le champion a que se préparer Tony Yoka talandengo sambwaka siko bazoboya obunana abuna ukrainien ba on va dans la guerre no mona teke donc on va touti na mboka ba guerre ya uti na Congo so abunana ukrainien tout ça là na ukrainien je me rappelle je me rassure que les mêmes jours ya combat na yo même Poutine a ozalanga mona oui Poutine a côté oui pour travailler Joana talande Tony Yoka la kisanga lo ba beta Tony Yoka to kabwana exact tala Tony Yoka lo gazwaki on a pas kola yoka mafuta mbila bachelie sensa chilwa beni ndakala siko umona bora babete ndakala mais là yoka bosolo la soute na komela quand même répondre quand mais avant to bando so na répondre soute ouais peut-être kanda mais ko kita za mutu après combat peut-être tension ko kita pour il fallait gagner ka combat soit police vous allez bien te pour la carrière oui abuna les 11 mars oui exactement ya abuna à Paris les bosso ya batuna photo gagner la guerre oui très bien allez merci beaucoup on va prendre la ville de Goma et ses environs reste sous contrôle des FARDC. Ça, c'est un élément de transition. On va prendre peut-être la démolition et Salamaki. La démolition, on a besoin de la démolition parce que Gentini Ngobi Nazo continue. Bazo continue na Jekoko na Général Kassongo. Bazalaki na nani Nyangwe, babuki na Nyangwe mobimba polémique ezalaki na makambo AMP. Mais na moni Jekoko azongaki lisusu vice gouverneur azongaki pona kotalisa makambo ndenge ezaleli alobeli penza expliquer nyonso. On va suivre aussi cet élément. Lelo baza na rond-point ngaba batondi na rond-point ngaba équipe à Bosso les a sur place balobi c'est du spectacle mais les conséquences sont réelles na matadi kibala bato bazongeli koteka l'état azwaki décision alobaki eloko ekosa masusu te
vraiment pour bato bakufa ki ebele boyebi matanga ngo ndenge bobaki bato ebele. Mais à notre grande surprise, bato bazongeli lisusu to la sabino ba image wana lundi, to sala ba reportage pour botala ndenge bato bazongi. Est-ce que bazongi na molongo ndenge l'état lobaki to yebite bazongi na ndenge na bango bazongi na cop biso to la sabino ka ba image TV za radio te. Mais à rond point gaba, je pense que beaucoup d'exclusivité d'ici la fin de la journée ou demain. Emmanuel va travailler ensemble avec l'équipe pour nous donner le résultat. Alors, Toromi Nasuka, peut-être que vous avez un dernier message. Message nanga Suka ezaki naza vraiment sous pression yanga moko pour que ezangani na ozana ring sous pression pe ya ba fan nanga nyonso surtout mboka nanga pour naza congolais nazo na passeport diplomatique et eloko mosusu na bosana ki ezaki moi nanga botami en Angleterre mais bapi melier passeport pour papa na un passeport diplomatique congolais c'est que na sous pression makambo ebele mais naza na eloko ko lobate nazo 5 ans bisika dossier nanga excellence s'il vous plaît soko ko signer dossier nanga emika ko avancer d'ici lundi na lungwata pour 24 jours ezamuke vraiment et nako bossa na te ko pesa numéro nanga pas tout le monde téléphone tout le monde a moni que non ako soutenir nga mutu nyonso to ako ko meka pe ko bouger ta excellence yemo ko so ko benga nga e ko sala nga bien et là 09 00 27 37 25 ouais. 09 00 27 37 hein? Oui. Ouais. Et 25. Et puis 25 à la fin. Merci beaucoup. On a fini pour la première partie. Suivez cette petite transition. Nous avons la deuxième partie. Nous allons récupérer maintenant les solos. On a passe pour les cas. Bon, moi, la Congolais, moi, la victime, azala ki na boumbu, autobima na boumbu, mais boumbu aussi li na luté. Bon, mona, banyoko la batu. Quand nous disons des choses, on va expliquer, tu vois, nazala makamba kolobate. Commentaire les alités, benga mama za pembeni. Benga mwana za pembeni, benga ndekwa za pembeni, bo benga na téléphone, bo tia TV moko, téléphone moko, bo zala bino nyonso lisanga, boyoka makamba koloba sikoyo, bokoyoka pasi ona no boyoka te. En image, on se retrouve après. Il est très stable du coup. Attention, c'est un premier round qui est très difficile pour Tony Yoka. Il a encore subi de plein fouet les de Bakale. Premier round et le premier voyage au tapis chez les professionnels d'un Tony Yoka. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.